bakongomani lolenge tolobaki na bino ete année 2023 ezali année ya makambo, ezali année oyo to s'attacher ba sentir na biso po biso tosi tokangi penza mombembe tolobi ete tokokita letumba parce que tokomi na virage oyo ke moto akoki bongo komotika te. Talaka malamu poso ko sielu muki okeyo kokene mabe moto akosimba yo azali te. Ekimelo ekozala te esengeli biso nyonso totia liso na makambo ya République démocratique du Congo. Kabouya l'homme puissant, vidéo. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que... Merci Nabilo Batubozuli Bakuya Kolanda Biso na mokolo molelo na Ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo chaîne à libération et pas wapi to sasaka to panzaka esika oyo to aliko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser, ko longola peuple congolais la bolema et pas oyo to zali bongo ko tchali tono na nzete poete to benga yango malamu esika oyo to sala ka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo to ali bongo basinzili ko bela kanenge to bela ka mikolo kolo ba ete ngonga ezali mabe congolais lata boloto motumba poete tozo bonsomi bwa biso esika oyo to telema ferme et fidèle pour la cause de la lycée quoi ya République démocratique du Congo et pas oyo to mokundola ka maloba yankoko on a biso l'élaborer oyo aloba la biso béché fouillé ne laissez ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde matondo nabino bato bosibo abonana océan du Congo. Merci na abonner na biso bon continuer ko s'abonner massivement yo pena no s'abonner ko zapeshe na libération te pour awande okozwa vérité oyo esika mususu bayebisaka ote pondeke tolobaka ete bisika biso tokokele kozwa malako et ali penza malamu poto pesaka bino ndenge bolobaka lokota ya français. Vous informer, c'est notre devoir. Donc, toi, ali penza na mbako ya kolobela kabilo bosolo pe vérité oyo bimaka awa bokozo yango bisika mususu te po biso to bombaka vérité na se ali bekate. Bon partager l'émission, bon tala yango du début jusqu'à la fin, bon liker, bon tchaba commentaire, basi je suis pe j'aime pour la contribution et c'est quoi il y a République démocratique du Congo. Bande konaye bisaka bino tango inso. Et tendenge to ali awa. Donc senga bino pamba te to ali na yango te. Mais ceux qui yo s'abonner, au bandi ko tala émission du début jusqu'à la fin. Bo tali yango na ba mongolo to e ko sami. Tozu retour ya misolo. Toto bandi ko so ba $10,000 ndenge baninga mususu ba ko sala makambo lumbu, makambo ya masano, makambo ezangi tina lolenge bino bo ko pesa bango miso pe maboko mabino. Bo tie yango na océan du Congo. Ndeko nanga Congo ko so consommer na yango. Congo e ko sikolama. Pe tout Congolais ko bika malamu. Pe bakobanga République démocratique du Congo. Pe banguna ba Congo bakozwa ata kombako ya kokota kala mboka la biso te. Pamba te biso moko to molingani te. Mabe mauti na kati na biso. Bato ya nzinga bazwi pe mabe wana oyo bayebi ke Congolais lingaka ndeko na ete. Nde balambi yango lisusu batie yango biloko bilongo bani po ete ngai na lisusu toka bwana. Kasi tango toyebi boyebi wana ni tokoyi kosala bandeko. Et c'est tout tika la bobe na bolema ta l'émission oyo yango ezui ta l'émission oyo ya ko balobo solo ta la chaîne ya libération s'abonner partager l'émission ta la yango du début jusqu'à la fin pour opesa maboko na laisser quoi yo mutozo koka bate bande ko ezali pasi pe na République démocratique du Congo to ko simba vidéo to ko tala ya before kasi naloba mwa moke océan wa bino ndenga sali bosola bino oyo abundela ka ekolo Congo na itinda nzambe tata soka sala ki bitelo yali ya kwa koloba boyete na tango yake kasi na ngolu ya nzambe tata na mayele na komila ndisa mala bolingo na ekolo atindi moko ya bato baye pote aya atali sakala bino nzela
Pe tolobi tokende kokota pe na bitelo oyo esengeli ya koloba po ete ntango yo koloba oyeba pe nini ozali koyeloba oyeba pe eloko ozali kosala po koyi kozala moto na bolema te yo telemi liboso na bato okopesa moto babota yo obotaka te kasi okopesa moto simbisi nini po ete ayoka yo yango nzambe pe apesaka makoki yango tokei mpe na babiteolo po ete toyeba nini tokosala pe nini toyali koloba po mpe todefendre yango ndenge bolobaka lokota ya différence kasi lelo seyo wa bino auti na la police na likambo nini komanda ya Chango mokonzi monene na grade ya colonel ya lukaka ngai bamitia bafoto bamitia makambo lokola ngai nali ndoki lokola nali Kagame lokola nali rwandaise o na kokota la République démocratique du Congo te to na koyekoloba likambo ya Congo te huto kalakala bato bakoloba na nsima ya bokangi mona mboka mona mère Tachana dossier bwa ngai nde ezalaki bakanga kasi bokokanga ngai nasali nini be bango na bango bakopoto lokola la kati bakonzi misusu bakoloba ete asalaka mosala na ye lolenge elongo bani akofinga te akobundela ekolo bokokanga ye nini nde na kati na bango moko lokola mopepe ya nzambe eyalaki tala bakokona kasi na ntongo namona bobele jupe ya la polise obobomeseni océan kota nakokima lisusu te tokoti likambo yango nini bakointimide nga esengeli océan asoutenir Tshilombo nga nalobi kosoutenir yali mabe te kasi na kosoutenir nini koluka kotortire nga moralement ke nazali na droit ya kosoutenir kaka Tshilombo nga nalobi nali na droit te mobeko nini olobi na bino ke bokokanga moto epai na ye po bomema ye boyebisa ye ke yoko banda lelo okolobela bobele moto oyo po okokumisa moto oyo na bibolakisa nga papier ekoki to ndenge boye kotoka nga boye nasali bino nini to mpe likambo ya bino yali nini na ngai mpo nali lekolo na nga nakoki kotambola bobangi te nakobundela ekolo wa ngai natuni bango eske bino boyebi te ke na esa mboka bato mabe bakotaka babundaka bino boyebi ba M23 te na bimiseli bango mongoloto ya papier papa Alfred atindelaki ngai merci encore une fois papa Alfred nalakisi bango ngai bi mokanda oyo M23 ekomenace République démocratique du Congo ekomaki yango mokolo ya le 4 oyo bamartir ya indépendance bango bakotala nga kaka boye nde bakomi kolobala ngai ete esengeli bisika biso yo kozala na bamba lokola foto ya Tshilombo la liboso pe na sima na tambolaka na yango ngai bibokosi pamba te ngai na Tshilombo toali na likambo moko te ngai na kodefendre kaka mabele oyo eyali na mobeko likonzi ya mboka na bitofungola mobeko likonzi yo kointimide biso ngai bina intimide moto te tofungola mobeko likonzi na article 63 elobi nini article 64 elobi nini article 5 elobi nini article 24 elobi nini 23 elobi nini bino boali bato na mayele bobotalisa nga mbeba na ngai yali wapi ntango na akoresiste mpo na babomi ekolo na ngai mboka ye kotambola malamu to ekotambola mabe nayebisi bango basoda ya FARDC bakokima na este to bakokima te sikoyo mokanda oyo nga mutu nakomaki to M23 sikoyo ba M23 seke baa bakongolais oyo bakomenase bakongolais seke congolais na congolais nde akobunda ote océan totalaka yo tolandaka yo olobaka me maloba na yo ere moko oza koincite peuple basala violence ozali kolobela bokonzi ya mboka ozali koloba ngai bibobuki lokuta botalisa nga video moko oyo ngai nakolobela mokonzi ya mboka na lolenge oyo bino bolobi video wana yali te nafungoli chaîne na nga natalisi bango bolakisa nga bisika nini nafingi mokonzi ya mboka oyo natelemi na balika kofinga mokonzi ya mboka yali te nalakisi bango video ya ndeko na bango ya mwasi Kasayen ngalobi mwana mwasi oyo bolanda makambo ni alobi
alobi yango na sima ya visite ya tata mokonzi ya mboka ntango bauti kuna na mboka na ye amoni makambo elongo bani te abengi batala bagani bo mpona nini tobenga nyama na nyama na kombo te bakabuya bakolela nde baye koluka misolo oyebi ke soki opusani pembeni ya lete oyo bango moko balobi moto oyo akotila kati ya mvula apolaka kaka bango mpe bamona eke balingi deba makasi te mpo koumela langa wana ekozala ta mosusu ke bachange ekokoma boye nde bomoni nga liboso na bino na nsima ya bango kofuta motango ya misolo oyo badefi epai ya bato $150 mpona koya kopesa bango mais eloko na koloba boye nini vérité oyo before abimisi ya contrat oyo Félix mpona guerre oyo ezosalama na este que ezanga before moto bomoi na video wana ezanga océan makambo before alobi boyoki to boyoki te pourquoi bozolinga koprotéger biso te bandeko la bino pourquoi bozolinga te bosoutenir biso mpo tosilisa makambo before alobi de ntango bato bakokufa na este Chilombo ye ntango bato bakokufa bakoviole na Congo before alobi before alobi enzambe lokwa toka na longueur d'avance na base tolobaki yango la magazine na mona mboka président elebat papa le bobutu pourquoi bolingi bo faire souffrir bandeko la bino pourquoi bolingi tokele kokufa na likambo to na raison pourquoi bokolinga ba menacer biso to banga to changer langage aussi longtemps to na raison pourquoi bozo finga biso na etumba oyo to na la raison qu'on libère nation congolaise et Kagame na maboko ba M23 et Kagame na maboko Kagame ça m'a bien provoqué par Félix Antoine Chilombo c'est qu'on peut libérer nation bila bolobi token élection mes frères et sœurs compatriotes vous péchez contre vous-même Dieu va vous punir parce que vous avez vérité le before a déclaré tout vérité au biso sobande ko linga toyeba de guerre o ezo sala mana est Chilombo à sa cause na et voilà les politiciens collaborent accompagner guerre de bango tout baza na kati ya guerre ezo sala mana est de pona bango za bénéficiaire guerre ou mela na est M23 intimidaka de ti M23 osala bango na Kagame eza nango teke bazo bunda ya solo mais biso ne tozo kufa ya solo mais bango il faut pas pesa na mabele po mboka eza ya nkita mboka ya Chilombo alobi te wala kabene bene ka mwanga eza mboka ya tata nanga bisiko tovanda ka chefferie na biso na ko kabela bino ça consulter mutu ça consulter consentiment ba congolais ngana ko kabela bino pourquoi parce que tokendaki élection oyo to bunda oyo na lobaka ti lelo nazali ko marcher ba mona ngai te Fayulu un jour a copier ba po cassé pona nini c'est lui le maître de l'élection en 2018 oyo biso to gagnaki massivement oyo ye a détruire biso lelo il a détruit la population congolaise tout un peuple fouti na pongi ba bébé makambo ya papa Tshisekedi pour y à négocier il a trouvé bon à négocier il a trouvé bon à ça la alliance non avec la population congolaise où est voté massivement en 2018 pour tout monde la vérité des urnes il y a le binatiki nanga moi je dois négocier là ba matata mponyo na chercher encore ba puis oyo ya baloki aussi longtemps quand Mobutu disait que s'il faut négocier avec le diable quel diable que Mobutu disait tango yo kili kamala muté fo mituna. Quel diable que Mobutu disait que je dois négocier avec le diable? Est-ce qu'il a qu'on négocie dans Moutou à son manga? Non, je dois chercher force et Moussousou. Visible ou invisible. Pour y accompagner. Mais Martin Fayulu m'a dit dans ce qu'il a appuyé ensemble dans le peuple congolais. Il pouvait jamais qu'on ait l'alliance là-bas, Matata Mponyo. Parce que les Matata Mponyo, on a connu ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Les Matata Mponyo sont des Kabylie qui changent automatiquement comme le tshisekédisme. Mais lui n'est pas tshisekédisme. Lui, c'est la population congolaise, c'est l'homme du peuple, président élu de la République démocratique du Congo massivement. Mais non, aujourd'hui, ça, ce n'est pas la honte de la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez changer automatiquement? Mais le Congo a raison. S'il faut mourir, n'a pas raison. Aujourd'hui, je pouvais aussi venir dans comme Koyembe la Félix. Par intimidation, mais j'ai dit non.
L'intimidation, c'est pas moi. Moi, j'ai été déjà intimidée. Mais na yebi ke nazo sala bosono. Bosono ko sikolanga. Eza na batu batali te, aza na ile côté bango moko. Mais le kola na kota ki déjà na mai, na ko bima secte. Soutenons-nous tous les Sagaro, c'est Bifort. Proche, les number one de Félix Tshisekedi. Fortina, Bissele. C'est comme vous bisanga boko luka vérité ou t'es pas yanan. Ça c'est pas Dieu. Oya zoye bisabino ke boko ekoti kate. Il faut pas aller aux élections, il faut que bunda Congolais banga kande bitumba. Congolais bazo boma biso la masasi, bazo violer, tozo kufanzala na catastrophe naturelle toza kokufa. Tosi to kufi. Nombre to kufi mukolo to koyebaka yango mukolo to kobunda poto zo kibia. Tout le monde a kozana matanga. Mais to banga kanene. E bembe banga ka kopolate. Biso to abibembe. Biso to zabibembe. Félix a un problème conjugal. Mutu azo kamba biso. Et bimi na betando eke, eza la justice et commis dossier à Moutunios. Gisèle Bolandi a porté plainte pour Félix abandonner bana. Combien plus fort mutazo bando azako abandonner bana eli bumuna ye. Makila na ye ba ko abandonner nation de Guinée. C'est quoi poto bunda. Biso to ndima ye teto ba Félix deuxième mandat kaka biabolé ya bo. Ba peuple congolais tozo souffrir. Nazarani sika ko lalata. Bato ba yebi formine nanga ba ko ba ke océan ko sala makambo sala. Mais c'est parce que j'aime mon pays. Nazo mona Congolais azo senga mikuwa kabuya za kolia biloko. Asombi na malewa me mutu na nzala lekani. Kabuya bisela sala mbongo te, tolobi mbongo ezate. Alobi papa lia ta mikuwa wana yo lea poisson pesanga. Allez-y comprenez Congolais demande mikuwa ya poisson. Ke mutu za kolia mikuwa oya ko bwaka lobi pesa tanga o muta fifi. Kabuya tangisi ma ya miswaleli. Toyebisi mama malewa mama, defisa biso tato kwa kufuta. Donc la dimension ya nzala ya Congolais. Ma monsieur Taninga lobi mikuwa yo fifi pesa tanga. Est-ce que Congolais peut demander mikuwa ya moninga fifi ya pesa ye bande ko langa Congolais atape ko tolinga la kala bisote. Atape ko bozolo ka pose yango po bobo maye. Mais biloko ya boye ko sala bila ta pasite. Un Congolais demande à son frère que mikuwa yo fifi pesa. Non, un Congolais ne mérite pas ça. Yango la so senga la bilo ba Congolais. To linge ko lo biso pe to milinga biso. Cause en Europe, oza bénité. Cause la libanda ya mboka tu n'es pas béni. Okuti mboka ya baninga nde babongisa ngo na lolengo poli ya mamala. Mais ya yo etondi minéré. Ya yo o ezala makamba bo. Eloko ni esali si Félix biloko, c'est la paire. Or Bruno Mimenga lobaka la paire doit quitter nos esprits. Biso to lobaka ko bange folo quand nous sommes des fous d'hier comme disait Thomas Sankara. Les loyo abanga ki pona nini ayibi mapona ya mwana mboka Martin Fayulu maditi ayibi mapona ya peuple ayibi ke peuple o bakoyela ngumba peuple o bakobundisa nga po vérité peuple congolais ata na 2023 tokobundisa te biso tolingi tobunda lelo tokosala ba promesse te parce que rien ne va on a promis Denis Kadima kozala te Denis Kadima va et qu'on ferait réforme et boyami asali tokoyoka moto te moi na oyo malgré yembe na bêtise mais nga la zone ngama partir le tokoyoka te tokobanga moto te donc il est là tokobenga la police tokobunda ndebi tokobundela mboka la biso il faut pas écouter parce que politique ya papa Tshisekedi donne 20 plus ça. Il y a pongi à ma bébé, c'est ça que les politiciens congolais bazako sala biso. Bana na bango ba comme il 3 entreprises na mikila ba paya. Bana na bango lobi ba ko sala ba député à Congo. Bana na bango lobi ba ko gouverner encore bino. Pe ba ko yembela ka bana na bango. Mais bana na bango ba ko yembela ka bino tam ko ngote. Bazo préparer à venir à bana bango pour pas dominer encore sur nous. Alors dominant ça mu tarozo angol sous te la Congo. Il faut te changer une nouvelle bâtonne, nouvelle classe politique. Il faut te soutenir ba œuvre. Il y a malamu oyo komema Congo na indépendance totale. M23 alobi alliance ya o bayoka la na Angola. Yango bango bako salela. Ba vandi na Minyembo bako kitete eza base na bango bazo. Zone tampon wana congolais na droite. Soldat congolais zo bunda te parce que toza na l'armée te.
Mais il faut tout l'armée. Tout qu'on soit l'armée en Ouapi. Pas que le Kobunde tombe. L'armée tigre en Angola, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez yate? Vous avez fait une hypothèse. Delphi Denda, Zawana. Oh, Akitani, c'est quoi ça la moto? Il y a l'armée tigre. En Angola, Lorenzo, Yebi Bango. Babunde là, yaba côté Tumba, Babundi va défendre. Pourquoi tout ça l'armée à ma casse, botiki, à moi, va dans Mboka Bapaya. Et servi Bapaya. Pas bon, Zoyango, Eya. Ndeko langa tokoki kokosa malesusu te. Yango la sali kosenga ba mama missionnaire, bandeko langa bozebele. Bo soutenir ngai. Bo soutenir biso to bunde to ba. Nazana insécurité totale. Mais nangolo bo moninga lelo. Loko nazana problème mutu te na koloba te lobita mseko ya pire. Parce que makambo na lobi boyoki fortina. Makambo na lobaka boyoki before. Before ce n'est pas moi, c'est proche de Félix. Ayebisi bilonde ngeni basalaki. Ça, ce n'est pas la crime contre la République démocratique du Congo. Oh, yo Félix, ça sali biso. Yango mona Kabila loba plus fort. Na Néhémie, baloba ki oko provoquer bitumba te po ko bimate. Po ba yeba ke sika ba vandeli. Alors le kola Félix yaki ko chauffele bango kit. Siko ba kolo kit ba komi ko linga bazonga. Bino boye bisanga. Ba kozonga to ba kozonga te. Congo lingamboka la vérité nyo so la before bisele la yebisi biso to lingamboka la biso bitumbo ezo bunda eza bitumba entre congolais na congolais parce que c'est Félix dans un cerveau moteur ya bitumba ba M23 bazo déclarer comme makambo o Félix fala ka pesa ba yango moni bazaki président ya Jupiter yango moni ba bengaka ba président o ya mboka o ni bisika ba kendaka koteka Congo banda ba boshabe bateka ka Congo depuis 2010 Kabila teka ka Congo kuna na Nairobi kuna la Kenya yango moni bango ba kendaka ba biloko ba ko bengana ka po ba yebi ketango basala ka ba accord wana muto aboya ka yango ezali président o yazalaka ya Union africaine président yango na 2019 biloko moko bongo président nanda boya ka omekanga makene ko yebise ke soko ndimi ba kopesa ombongo ba biloko bebele kombo ya président ezoki manga po président na sepele na Félix te ayeba ke Félix te mtaganya mapona abandi papa Alfred a communication ko tindela na mukanda ngo po ba mikanda ngo na awande la bande la service peuple congolais biso to na sensibilisation bo soutenir biso soko tindela biso $50 ko mona mabete po to zanga kambongo te la ba poche to zala kala bambongo tous à la bisika oh que tant ba yebi siko oza lelo ko déplacer parce que ata yeso azonga kisima azela ka temps mais lokola ba yebi déjà ya ba brisque ya banini boye boko kuta pe balobi te bobo maete parce que soki bokangi ba ko belela so boku tene ka bobe che masasi boko le l'océan lobi botini mbongo bana nga bakundanga mais to libérer Congo te et belé o pe balinga komba nga bakobanga bakoloba maman océan ko to mutabande ko loba wala ba beche masasa ko fubongo ba biso. Alors tout déstabiliser te baninga o baza sima na biso na sengi soutien na bino bo soutenir ngai moi 100 moi 50 moi nini ezala ka biso la maboko pona nini e servir biso la makambu ya boy lelo posé ya kokai ko kenda limwe mais heureusement nazana siko la finga Félix te nazala likamna Félix te plutôt ezaka koloba bosolo eza bokabolité before alobi vérité on eza bokabolité nandibite ke onde ko finga nga okoloba ke wana na buki sur le côté nandibite ke muto déstabiliser la chaîne okoloba le côté tozolo ba vérité pour la nini mabe ezali e biso tozoko ka pression te mais soki biso toche bango pression ba kokoya parce que biso toza la vérité tika molimo mvuluzi o bino bobelaka molimo ya nzambe ya bakoko esunga to congolais to tambola la droit chemin to tika ko ina bandeko bazobunda bitumba to tika ko tindela ka bango bato ya mabe to tika ko intimider bango to sala mosala ndenge elongo bani matondo merci na kabu ya l'homme. Merci à Moïse Ngombe qui s'appelle Electric, Pape J, directeur recherche stratégique, ça nous conduit pareil de monsieur Basso. Ba programme to Angola no bon dia botar de bono itali remission to la ville to zali pe na matanga ya to bungi se mama fololo na Rwanda bazali kolela Florence Matondo Mido pe azali kolela kokola ye pe Mamour d'Angola to simba liboko mama de pe abiso moko asouter la biso vraiment partout bozali que Dieu nous bénisse, que vive la République démocratique du Congo, que vive la guerre, attachez nos ceinture pour te défendre nation de biso. Bye.